Bandeko, mbote rabino bino somta bomisango landanga. Numéro nanga ezali 06 51 03 92 89. 033 6 51 03 92 89. Bandeko, pona nini mwana no ya mwasi akenda kobala na famille ya bandoki? Pona nini mwana yo mubali akenda kokota na famille ya basataniste ya bandoki? Après, bamemie na initiation. Tango bamemie na initiation, vi na eza su malamu te. Mais toyoka Bible ndenge zolo biso na Nombre 14, 18. Dieu punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Alobi awa méchanceté ya batata tochaka kaya ba parents. Parce que moi na akino kota na vie oya famille oya na sorcellerie. Et surtout ce qui est grave, famille oya ya ba sataniste. C'est une malédiction. Dieu est amour. À cause de moi na tembala moko abalisaye na ba famille oya na ndoki. Na ba famille surtout oya ba sataniste. Bandeko, il y a une différence entre sorcier et sataniste. Na banzi bozoyo kana zoloba akoko tsaye na famille ya ba sorcier ou ya ba sataniste. Alors, famille ya ba sorcier pardon, oh là. Ba sorcier baza ba nani? Baza batu oyo bango baye na bango te. Surtout ça se passe souvent tant moi na moins de 10 ans, surtout moins de 6 ans, et surtout aussi tant maman na zemi. C'est-à-dire ayebe le côté. Mais mon kolo repese besoin de quitter parce que ikobeba. Ya ba pesa ngo tant moi na zana moke. Tant wazana na zemi abando kola na yango. Il y a qui n'est que Luka Yamote. Mais tant qu'on commence à âge de conscience, c'est-à-dire âge de 3 ans, à quoi y est basiko que nazamuta misala mabema, nazana ndoki. Il y en a au monde qu'à âge de 3 ans, ils ont âge où basakana nangote. Au monde awa moi na comme 3 ans baïko Luka fois qu'il des classes. Parce que mon ndela yebi âge wana makamunango ezanini. Ba mindele bazalaka na sorcellerie. Bazala sokunate bon ba koma na ba magie qui sataniste. Alors ba sorcier baza bato yo ba bundisaka biso wana se. Ba sorcier de rang inférieur. Ils ont 3 sortes de sorciers. Il y a rang inférieur. Ba oyo musala ba ko pesa bato ba fibrone ko kanga mabala batu. Bato ba botate. Bazana net bangamba kuna. Après ba sorcier ya rang moyen. O bazali ke ta muso akota ikaboye apesi papa to mama. Bako tika wana te ba lekisi esikoyo na rang moyen. Après rang moyen eza sikoyo rang supérieur. Na binya rang supérieur. Rang moyen. Non. Oran, voilà, sorcier de Oran, rang moyen, na rang inférieur. Parce que Oran, bangonde mutu bananda ba sataniste. Pas y bakuta ba PDG, banani tout ça. Ba rang inférieur, on va pesa ba ladi ou abunsa ba souvent wana baza batu moko, ba musu bazana bango, batu apusu na monde à ténèbres, ba musu ba sokora bilamba bandoki. Donc ce sont des gens qui souffrent. Yangono moni luta mwazana se awa akosala tout vraiment pesa soit mutumonga mayele na famille comme ça alongwa awa akena rang moyen. Rang moyen de bango to atinda ka bango bato rang inférieur pesanga mama na yo
pesanga kingandi tout ça bato ya roi moyen ba ba communauté ba konzi bon ba konzi na bango penza ya suka eza ba ora wana bazana pouvoir mako makasi ko kanga quartier mu mta obala zate ale ora wana yem talanda ba ministre ya Satan ba sataniste ne bazana ministre ya Satan siko yo fo yeba est-ce que moi na yo ke na contre la famille ya sorcellerie ou bien la famille oh yezana ba sataniste au monde à Bangwanati. C'est belé, sataniste. Moussoko, Patrice Moussoko, Jean-François Ifongue. C'est belé, sataniste. Donc, sataniste, ako ya kuta ndo kiango liya yo, ako benganaye. Mais ako benganaye te parce que baza bana tamo mama moko. Sataniste soit bien quartier yo, mtobala zate mtobala payate. Sauf au penza baza penza makasi na kati ya Christ. Ba sataniste. Alors, sikoyo sataniste yende akenda ko luka. Yeba ya ko luka yete ba pesa ite, yende mutani akenda ko luka. Neti bolomide ba wera o banani bano bazana ba tatouage belanga iba kuma na bangote. Obo mona katanga te mais ba voiture belle ya kuna banini na mwana mususu yo atela miso wana wasala ka soki maboke wazaka ya muso bike wana kuma na mbongo belle sataniste yeba senga ka yeba tu mi balete boyoka ka Jean-François Ifongue ne alba senga ka 38 personnes c'est-à-dire tant au kitina se na mutuka batu bolongoli frère azueta 10 ba sorcier ndem to senga pesa biso no moko pesa biso de parce que tant batu bakubanda kolela soko pesi 3 mbala moko bakina pa pasteur bakoya koyeba isayo alors zamala muté voilà donc ba sorcier na ba sataniste mais ce qui siko mwana oyo yo et pas ya kotaki eza ba sataniste c'est grave donc ce qui a balaki neti mundele yeba ke akotaki pai ya ba société mais pai ya ba sataniste. Base belé à babala minele bakota na babala moko ba sataniste. Omona mutu muso maladi azoye bete ba maladi wa ndenge nini. Alors, siko yo foluka pasteur oyo aza musala nzambe. Yo osolo na mwana. Mais mwana soko basala ki déjà ba initiation pa kendaki. Akoyebisa nyonso te. Akoyebisa ngo kaka pa pasteur. Akoyebisa n'importe qui te. Alors, ce qui moi na lingi ko bima kuna. Il faut yo mama to papa o lukela ye musala nzambe oyo zomona ke oyo azana molimo santo. Mais ce qui yo kozo musala nzambe o azana ndoki to o azana sataniste asa eloko te. Asa eloko te. Na banzi na Bible na Marc na banzi balobeli yango. Marc 3 to la totale non bandeko 4 3 alors to yoka a Bible ndenge zo bila biso na Marc 3 to banana 22 Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé de Belzéboul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus les appela et leur dit, sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Donc, tant que Jésus a zo bengana ba démon. Bon non. Ba démon bazana puissance au sakanaté. Tant que continent storm pour yo bengana ye ezelo mama sekiti. Mais ya zo bengana. Donc azana puissance ya Belzéboul. Parce que Belzéboul ndai mta mo konza ba démon tout. Asekagaté. Alors Jésus a lobby sous forme de parabole.
comment Satan peut-il chasser Satan? Ce qui sataniste ayo kuta bando ki bani bali ayo. Bon bale baza bana ta moko. Ele aussi bayate. Ce qui yo o memi mwana et pas pasteur. Oyo aza nzambe te. Ce qui a lobby a bengana mili moneza na ye. Bakoko yokana aibo kende 2 ans 3 ans bon bozo na bino après. Parce que baza bana ta moko bengana bana moko te. Sauf que par exemple n'est pas ya nani pas ya Tony Silas Makanzu oyo ya Bostra ba ona nyo nazo tanga ba sataniste ko tchate mete po yo ebité, c'est-à-dire ceux qui Bostra délivrer yo ozana rechit suka na yango suka délivrer oko suka na ozana rechit parce que ça nzambe te. Ce que nous avons plus après. Ce qui Tony Silas, Thomas Kanzo, a délivré yo. To o nani. Muku na kuta kwa naite. O mususu na muluba wana. Oza tusu na rechit. Parce que baza nzambe te. Ebele. Ce qui par exemple nani oyo balandaka soki kokuna wana. Oya récita Bible alobaka papa wana. Soki kokuna soki ivoirien wana. Eloko mo ça me raté. Soko yebisi bango ke ngam to la zoluba. Bako discuter te parce que yibinga. Alors, pasteur oyo azaya pasteur ye akosolola na mwana. Ayebi ba question nini akoposer mwana. Mwana soka soko bomba pasteur akoyeba ke te awa yozo bomba. Alors, akotuna mwana soki alingi na Yesu sute. Soki vraiment na kombo na Yesu alingi abima kuna. Soki andimi a facilité tâche. Mais soki pa ya kende pe ba pesa ye kotuna ye ya pesa nani. To alia nani. Exemple cela ya facilité. Alors yo soko tiki pour la prière musumu sala ya pamba. Un jour, moi, je suis brusquement. Parce que oyebi ninge liga akuna te. Moi, un jour, je suis brusquement. Toi, tu fais brusquement. Il faut que tu ailles à son amsa nzambe ou à solo. Eza blague. Alors, tala siko yo na kati ya libota na bino. Na tata, na mama, nani mutasala batu mabe. Na zoa ba colonel. Ba mususu na Suisse ba monanga o bazaka na deuxième république o ba banako boma batu ba mpese na so na bango mi balé bazana États-Unis na yebisa ba bazana ba pasteur te parce que ba bomaka consciencieusement abomi na nko abomi na guerre te na nko soki yo soldat obomi batu na guerre eza péché te. Mais ce que mutu boyo asali le côté obomi ye net na gouvernement na biso ne ba poisson na bato wana même on sent de repentance yeba ke na séjour de mort au kota kuna bino bato bosala na mobutu oyo basala pe peut-être na kabila bo contribuer na ko boma bato yeba yango même on sali repentance oko koma musala nzambe te. Même au sein de repentance, aucun séjour de mort. Kuna nde nzambe mutako décider, ce qui peine na yo et cause de la diviser par 2 ou bien diviser par 3. Mais ce qui est vrai après séjour de mort, li fait le comme yango. Parce que au bomi nanko. Moïse nzambe azwa ki ye pona nini Moïse abomaka mutu na côté tama beti li kofi zuye ba kotoyo amuta kofi abomaki na côté mais tozolo badanko na Kinshasa tozaka na Kinshasa soko yo ki ba convoquer yo o Nzimbi o Baramoto o Bolozi pa yozali oso kimi hein pa yozali oso kimi
Parce que zuyo esili. Bato na ngana tangi. Na tangi ba mususu te. Mais bato na déjà ngana tangi. Soki a zuyo osili. Lelo bakoma na vinini. Lelo bakoma na vinini. Musu alobilanga Mobutu asa kufa na ye pourquoi bolo bakomo na ye. Mais Lumumba balo bakomo na ye asa kufa. Kasavu balo bake zaki président moko ayibate abomate asala mabete balo babola mona ye. Bongo so yo sala mabe na yo lingi balo olingi te balo ba pourquoi? So kaza muta famille na yo olingi te balo ba mabe ya sala pourquoi? Il était criminel, un dictateur criminel azo bo babat. Nanko neti matobo ba pese. Awa na poto balo toujours comme Chirac, surtout comme De Gaulle, ba kufa kala. Mitterrand balo ba komo na ye ba kufa. Alors, yo soko lingi na famille na yo. Balu ba mabe na bango te. Lo bana bango ba makate, ba sala mabe te. Dieu est amour. Biso batozo sambela, il faut to landa nzambe, to za pe biso amour. Amour ezali pour nous bomate. Ezali pour nous protéger moninga, pour penser aux autres. Voilà. Donc bandeko boyoki ma version na pesi. Soki mwana yo akota na famille ya bandoki akenda kobala na famille ya bandoki eza malédiction. Soki abala sataniste eza malédiction. Tala mobali na yo na vie na ye tango azaki mokonzi. Ba beni ni ya sala. Tango azo yiba mbonga bato, azo boma bato bozo seka. Bible bila biso boye. Ba méchanceté na ye et quoi y'a pas bana na yote. Tina 4e génération. Do faut bon nous kapenda mosala nzambe on nzambe ayokelaka. A brisé balia soana. Pe abondela. Tout le monde qui n'a pas on ne pas faire souffrir soda. Soda mosala na yeni yangoyo, mais soda comment massacre ya moi si ya général. Soda, et là mosala na été avant massacre ya moi c'est général, agi no sala ba course, agi no sala ba boye, ba fani saka wana netika moi et le pamba. Tout le monde a yango. Mais après na beaucoup fité. Bana obutu bazawapi. Bana obutu bazawapi. Bazawapi. Bazala niveau nini? Ba bengi ngaya ba bi papa. To kamwe bana mobutu ba niko lata elamba ya Chilombo, ba komi kolanda Chilombo, mokili. Eloko moko ezalaka illimité ezate. Eloko moko ezalaka illimité ezate. Illimité ezalaka nzambe. Eloko nyonso ozo sala eza limité, limite nango ezali. Oyo yo sala ya mabe ezo koya pa ya bana na yo. Bako souffrir nango 3e tina 4e génération kolanda bango. Makila ya bato yo boma eganga kapa ekenda. Et yo soko kufi ozo yeba ko boma ta mutu moko yeba yango. Même okuta nanga okoke na séjour de mort. Séjour de mort est un salle d'attente ya faire. Mais ça na souffrance ya ko sakanate. Batu mususu obo sala na mama beba kenda okuta ba kuna. Okuta ba bazo fongola munoko na kolela. Okuta bango ne bazo fongola munoko munene pona kolela. Ozana droite ya ko boma muto nzamba sali. Yozanani. Ozana droite ya ko boma muto nzamba sali, ozana droite même na kindoki, na ki sataniste, même boy, ozana droite boa muto te. Après le bikin na chrétien. Chrétien sala muto babete. Chrétien sala muto babete. Ya ono zomona Jésus azwa jamais sorcier to sataniste ya commissaire musala nzambe. Ezate. Alors na kamo ratango bino muto alobi ke nazalaki sataniste laki ndoki. Nzamba lokotinga. Nzamba lokotaka ndoki te alokotaka sataniste te. Bolingi mateya wana bolingi biloko wana. Ngana za ko prêcher. Botala nga pesate. Mais mutu so ega nga zaki ndoki balokotinga. Bolandie bino nyonso. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Pour bolinga toujours akosa bino. Kenalaki ndoki naliaki boye nzambe alokotaka batuna se nzambe alokotaka na se banzembo wana bandoki bolandaka
bato bayemba kango baza ba pasteur te ba faute ze belé bo continue kana yango il faut que quoi mon sale nzambe oyo tango yo tali mateya na ye mibale misato et convaincre yo même ceux qui bato bazo bundisa ye c'est normal ba bundisa ye parce que Jésus ba bundisa ka ye mais ba pasteur ba ndoki na ba sataniste ona ba bundisa ba monter ba bundisa ba pourquoi ba bundisa ba monter ba to bundisa ba bande ko na bango ino zo landa bango surtout azana Belgique a bebisi ba ne belé pona lo sambo ba kima ba église belé bazo ya pana ngamba so zo benga na bango na otuna yo osambela ko wapi ona sambela ka ça fait combien d'années au 7 ans na yebi kala ndaki ba enseignement mwana wana et c'est quoi pourquoi kepa na yete pourquoi yo kepa na yete ozo ya pana nga okimi ba église parce que zo kima baninga ba chaka ba offrande baninga ba semaka baninga ba pesa ba don ya yebi sibino keza lukuta yo kimi pas Jésus yo bani ya pana nga e bonga ne nani pas Jésus yo bani ya pana ngai bongo so ku fibriske monsani bo kima ka ba église na binote bo kende ko sambela maka musuba bona ba péché ça on péché te deko soki yo o retrouver nga na liloba soko mo na ti liloba landaka liloba yango mutu même asali théologie na ndenge nini liloba ngo na ti a corriger ngote tango yo ko yeba liloba o bana mona bato na cité batala bango ba pasteur te nako répondre ndeko moko atuna nga ya wana lo banaye soki boss za pasteur ndeko moko to aluta otuna abuto benga tunenga nako répondre na ba lobby nako répondre na ba lobby so na répondre na ba benga ye yebisa ye soki mo mosala nzambe azo commettre ba faute grave na liloba na nzambe asa mosala za pasteur te de toute façon na ba réseaux sociaux ba pasteur bolandaka bako na bon sangité le reste bato lukuta na lukuta 5 bazate lukuta tango yo ki alobi ka monika moko malamo neti na pesa exemple aventurier moko yaka akomone baka e bato mususu bazo benga po prier pour na bango mais c'est wana ayaka za kolela naza orphelin nazanga tata nazanga mama oh balu babi me di kolela te yo tango yebi français loba ke oza évangéliste alobi aza évangéliste abani ko ganga tango achama te na yene na landia ngabi na 6 armes ya Ephésiens 6 14 et 17 ya commission 7 alobi la prière c'est aussi une arme voilà donc yo sikolo ko yebi na yote tango yezo ganga na français o moniki ah ouvre musala nzambe ngata on a tala ina banyo la ndela bia aventurier baka en aventurier ayebi le côté base pelé ndeko wana oyo alobi akutunanga alobi pasteur batu nyonso lo banana ki baza ba pasteur te na kuma ko landa ba malembe na yo mona ko za raison ngabi soko moni loko ebimi na monoko nga soko moni na bino o wana za pasteur so na ebiseko oyo aza loko te ba batu ba walesa mokuna ba kalambai bref surtout balu ba musa za ba te azate alo bandeko soki yo ozana mwana azana ba ka oyo fo okeba parce que mkono so okuta yo bima ko okuta na beto akufi parce que oyebite ndene ezo leka kuna ba contrat ni yasinyaki balobaki na nini yo ebite il faut ça la tout obenga musala nzambe aso na ye akata ba alliance wana akata pe ba alliance oya papa na ye to mama na ye oya salaka mabe pona bana ba souffrir na ngote soki ozo sakana omona na ba koko na yo ekolanda bango na ba koko na yo kolanda bango message bible mtelobi yango et satan ayebi bible koleka biso nyonso o nzambe salaka satan zoka ngo asala en copie tango otangi na nombre 14 18 abia ayo kango wana et malédiction efanda na likolo bomona kana na Jéricho malédiction efanda na likolo c'est plus de 500 ans et yo kweya na génération moko yo non-sang ce que kweya kisuke kolega auto 4e génération malédiction yo kweya bango malédiction yamba baka Satan c'est le prince de l'air ndeko na ngai lukaka oyebaka que signifie ba kombo nyonso oyo boyokaka ya Satan
Satan, c'est le tentateur. Satan, c'est l'instigateur de la chute. Satan, c'est le prince de l'air. Il faut y avoir la signification. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, ceux qui sont mes frères et sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. C'est lui qui écoute la parole de Dieu et qui ne la met pas en pratique sera semblable à un fou qui a bâti sa maison sur les sables. Matthieu 7, 25, non, 26 à 27. Matthieu 7, 26 à 27. Celui qui écoute la parole de Dieu et qui ne la met pas en pratique sera semblable à un fou qui a bâti sa maison sur les sables. Alors devinez la suite. Si quelqu'un, lorsque tu bâtis une maison sur les sables, et tu devines la suite, hein? Quand la pluie tombera, les vents et les torrents, sous les années, alors bandeko, oazana mato ya koyoka ayoka. Et loko batu moni la rabino ezanini, bolingi le bate. Musala moni kolukani ba vidéo na internet. Parce que le ana bengaye. Tant on bengaye on mona ba échec. Tant on changer, surtout bo pona bisote, bo pona mingi ba sataniste na ba sorcier. Yozo kende. Ozana milimo abe otungisa yo. Aucun n'est pas nani Bosra. Bosra lo bagane makamuna e isa solo ya monde la bango de bakame salamaka. Mais akoko bengana eloko na babe pana yote. Mais qu'est-ce que tu crois? Bible bien on a Marc 3, 23. Est-ce que Satan peut-il chasser Satan? Mais non, c'est pratiquement possible. Nazo yebi sa yo ponga na yebi yo yebite. Bolandaka, botalaka, Tony Silas agina succès au sakanate. Après Tony Silas c'était comme un makanzo. Wale ça soit qui grave. Sikoyo bazawap. Bazawap. Et comme il tourne il y a Bostra. Bostra écoutez peut-être 5 ans. Bon mon a son négonate et comment son tout sous. Ce qu'on mon église va qui belle ba plus de 500 1000 et ça nzambete. Et ça Satan kotika yo négonate. Satan kotika yo te ozana bato nengona pozo ka mbongo ebele nengona non mbongo na bazwa kwa neza para mfutuma. Oh. Anzambe. Ce qu'on mon église ba tiaka bato loboko. Mutakwei bazumu susu akwei bazumu susu akwei kima bimamba en église wana nzamba za kuna te. On ne programme pas le Saint-Esprit. Il faut pas la mener. On ne programme pas le Saint-Esprit bimamba ngwelo ko wana te. Au moins matin na bango eza mingi na ba Saint Testament. Matin ba mingi na ba Saint Testament là où il y a la sorcellerie. Dans le Nouveau Testament ba ko sabino Paul okuta bomaka bon kutu ngai Paul abomanga nai Paul abomanga nai Paul abomate. Merci bandeko nzambe pa mbabino semaine pour to komati samedi vous allez même bien na ba exhortation, prédication et enseignement. Merci nzambe pa mbabino. Au revoir.